bino mikanda et comme que tu es mon collègue qui vote boy donc quand tu as une carte électorale tu votes tes papiers et ça statut au banda botanga statut et mandeli souka nil pas les alliés exact donc na yekaka na bik na nga na stylo na ngai na boni mo au moins aux ala rwandais wana ko voter burundi ko voter nos congolais oye au voter ba ko ko za la liste ko za la pembe na dobi toza ini par les sorts et les sangs. Et la diaspora a dit ça. Donc, on dit que fraude, parce que il y a école au Cameroun, bakoba kolo balingala, kole quand même na biso ba congolais. Na ndengona ndengolobi moto akoya na identité na ye. Aye na identité na ye. Les mosusu peut to bongisa fils d'adhésion. On va continuer à boire la moto adhésion. N'est pas mon colo ya vote motoyer. To continue ebise avant voter ou adhérer. O akomi wana. To ko yate. Akomi wa na bosa ko ebisote. Loba si ndingisa ezali makasi ete conseil exécutif à côté de ta carte, à côté de ton pour continuer, c'est déjà bloqué. Mais biso to mona ki ba lokasa etamboli na cité engi koloba ezali kotambola lokasa etamboli bazali koloba na biso ete to s'enregistrer mbango to pe o ba bengi adhésion na lopoto to s'adhérer na kati ya comité et na kati ya communauté na kati ya diaspora et bongo na kati ya diaspora na tango to s'adhérer to esengeli na biso avant maponomi tozala na carte de membre pour na kopono oyo azali mukambina bakambina biso na kati ya communauté data ngo bazote ka mo bambia balobi na biso pour ba raison oyo vraiment to éviter comme maman polémique mingi ba bizali na ngo talo mingi te wana et comme violation massive donc violation ya statut donc yo koyebisa lelo bandeko basomba carte te papa te wana to ko buka mibeko to salela oyo statut lobi donc yango to statut lobi na kati te papa journaliste to tozo manano na 38 bato ba kotsa biso mobulu omoni eloko ezoboma biso toza na mobulu na kati na mboko 38 elobi nini 38 yango nazotanga à l'échéance to stop na suka o tozo sala ba faire courante dans papier là nous signature nous bezangi mutu moko bakanga ki non président qui est président conseil sont des affaires courantes faites attention pour bien à l'échéance noir sur blanc à l'échéance les comptes sont arrêtés 15 jours avant dans la compte union sort kanami ton ordi les lois qui dit salama qui to landa qui l'égalité to sali compte mususu siko bozote kambo mwana mususu banani ba salama non mais siko lo quoi dit salamité ngi ko l'assemblée générale pour ça le matin non assemblée générale des allées bongo dit salamité bongo on dit salamité pour babuki mibeko siko bokolo banini na baye bakona kubino to sali na discours to kopesa bango to ko rendre bango compte à l'assemblée générale oyo le président ndingisa na 35 to kopesa bango bazana nini na bango biso to kopesa na 35 et biso yango oui, présente leur rapport de contrôle sur la gestion des comptes de l'association à l'Assemblée générale. Togoya a discours na biso. Vie ça, vie violation ça, vie ça. Nous n'étions pas en mesure d'aller faire l'audit vise à prévenir. Et ça, par contre, pour ça. Si tolongola débat oyo ezali ki yamboete bopono bakambina biso na kati ya communauté. Et c'est dit aux à la carte de membres. Et ça n'est pas, et ça n'est la carte il y a n'était. Balobi Motumo va côté de Tchaï loko les alliés à mais quand la carte il y a statut à mon papa Justin Balobi était membre nyoso ya membre effectif azali nandingisa ya kopono ezali membre effectif ezali nini te wana bakosa ki biso tala yoka na ebandeli na nyonso ezali organe na oyo elobi toza na 3 organes voilà balobi assemblée générale ezali liboso bureau exécutif na conseil des sages wana eza eloko ya liboso mais siko s'agissant bamembre awa tokozwa tobananano na bamembre yango oyo na banda tozwa tozali na 3 sortes ya bamembre toza na bamembre effectif membre sympathisant na membre d'honneur membre effectif à Balobini, dans l'article 6, Balobi était
Un membre effectif, tout ressortissant congolais résidant en République arabe d'Égypte et remplissant les conditions ci-après. Payer régulièrement ses cotisations, faire preuve d'assiduité aux activités de l'association, respecter les statuts et les décisions de l'association, être de bonne conduite tant privé qu'en public. Mais il faut se dire que manuel pour mon aïe. Balobi, il y a un membre effectif à Wawa. Azali pour remplir les conditions, azali pour payer régulièrement les cotisations. Et donc, quand on ne pas contrôler nous, tout le monde qui va être bureau exécutif, qui n'a pas de banque, qui va être contribuer. Tant que vous êtes congolais, vous arrêtez dans le bazar, vous avez là, vous avez monter. Mais voilà, tu as bien incapacité, il y a un bureau exécutif. Excusez-moi, mais voilà. Vous avez une raison, non? Congolais, c'est vous. Donc, si vous avez un siège, mon côté, vous avez un bureau. La question, nous avons un bureau actif. Mais il y a une communauté congolaise et Égypte, les alliés diaspora, beaucoup de bon bureau, ils ont la terre, bon, ma solo, ma solo batouba diaspora ngana koloba ke biso tokoza la dernier na ba diaspora la solo peut-être oui na monde tokoza la dernier ba diaspora tokoyoka yango na mbala oyo koya na poste koya est-ce que on permettre vraiment que point oyo soulever les lots et ça na membre moko pe bureau exécutif ameka ko ça le droit de réponse na cadre ya solo ya kati pour ezalika ka koluka ko éclaircir ba oui na ko permettre ya ça la débat contradictoire na yebi bakoya na amendement na bango basala ki groupe de 3 personnes 4 personnes na église Saint-Joseph na Zamalek mais à la place moko yoyo et kandi bango siwe ko isa bango malgré ba amendement na bango nyonso basala ki oya bango moko na mais place ba ko koya e ko zala kaka na 38 yo ka 38 de lobby to ko sala loko mais to sukate na alinéa 4 de lobby l'exercice social de la prise de fonction du président du bureau exécutif et se clôture une année après. Et là, on va beaucoup de 50 ans. Mais le col là, pas que les allés, nous sommes à il n'y a pas de statut, les allés boni pas. Non, pas. Il y a pas de statut, mon sous-sous. Malobi était exercice social, les allés 2 ans renouvelable. Oui, l'article nini, baya nango, mais l'article 38, il y a pas dans autres candidats. Namoni tozali vraiment na kati ya mbilinga na kati ya communauté. Papa journaliste, mbilinga zalite. Permettre biso maleko ya to benga yoko ya bakambi ya comité exécutif pe yo zala wana makambo lobeli biso lelo bosala yango débat pe obola kisana peuple congolais na population congolaise ezali na mboka ya Égypte bayeba vraiment eloko nini elingi ezali koleka na kati ya communauté pamba te tout le monde a statut mosusu elingi koloba nini vraiment papa statut ezali moko eza prévu pe na amendement mais na amendement wana il faut ezala na cadre moko légal oyo ezali kosala nini kotosa kokadre na esprit de la loi ya statut oyo mais soki tobimi libanda ya esprit de la loi ya statut oyo eza déjà violation eloko nazoloba amendement ezali ekoti kosala mais ezala na esprit ya oyo mais nazoloba ntango amendement ezosala il faut tosala keba na biloko tokoti kosala amendement nyonso po ekoma na force exécutoire et exécution, il faut qu'elle soit toujours sanctionnée par l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale, et ça là qui est le côté de tout amendement est voué à l'échec, n'est pas conforme à la statut. Merci beaucoup, Papa Gislain. Vraiment, la moni était bandeko balandi émission na biso ya lisolo ya kati bazali vraiment ko zo esika na bango na kati ya communauté vraiment bazali koluka koyeba lisusu lolenge nini communauté etambolaka to promettre bino te na poso ekoya bokolanda vraiment moko lisusu ya kati ya bureau exécutif mais akomeka koyebisa biso lisusu makambo oyo Papa Gislain ebisi biso lelo ezali ya solo to pe lokuta mais Papa Gislain tokomi kopusana na suka ya émission na biso okoki koyebisa na bakongolais nini par rapport à l'élection, par rapport
ya émission na biso lisolo ya kati. Na sepeli vraiment na initiative aujourd'hui, moi personnellement vraiment na félicité pour on doit être cadré kaka na kati ya diaspora. Ezala yo, ezala bato ambassade, ezala bato nyonso, bango nyonso ba na kati ya diaspora. Diaspora ezana neza famille moko ya ba congolais. Maintenant na bobo isake mususu aza congolais. Il faut zala na kati, il faut zala na nene. Non, biso nyonso toza ba congolais. Émission ndenge bobandi en tout cas na seni vraiment polo yesu apambola bino. Bokende nango liboso. Bokota kota lokola ezali solo akati bokende kende kotuna ba congolais eloko nene balingi diaspora sala. Diaspora eza kombote, diaspora eza ngaite, diaspora eza biso nyonso. Mais soto komo kanga diaspora comme lokola eloko moko privé. Pona nini? Tokende na ba élection. Na ba élection komona ete na kati na élection ndeba kokona bakonzi ya solo. Bao basala ki malamu. Bao basala ki malamu tende ba kokwaka komoni ba ibanda. Donc nazo senga ba congolais nyonso. O bazala ki desi bazala décider battre les mesika nyonso bazali élection ezali babongama pona koya ko voter peut-être ba du bureau exécutif bazotambola pona fiche d'adhésion basadhérer massivement bazwa ba invitation baya na assemblée générale soki kozala jour ya élection pe bakoka koya donc le basuka mana na lobi et bon sikoyo pona bango kuna na kati ya fiche d'adhésion ezali na mbongo esengeli bafuta ba frais toté ba congolais ba futa te loko nyonso avant ifutama il faut ezala mentionné na kati ya statut yo mona ki cotisation balobi il faut 10 livres eza mentionné wa 10 livres mais bokokende kosenga fiche d'adhésion mbongo en fonction de quoi wana comme du vol wana comme moyibi eza mentionné nulle part. Mais si on veut bâtir il faut pas sanctionner une violation massive et flagrante. Il y a loi, il y a des tests qui sont régime. Donc, vous avez comptez même pas que dans la élection, vous avez beaucoup de postuler pour violer le statut. Donc, vous ne même pas en assemblée générale. Merci, Papa Gislain. Invité sur Rosalie, comme il y a une émission, il y a toutes les annoncés émissions, sur Rosalie, il y a na remercier na Yesu Kristo azali mokonzi na biso na pesi mbote pa ya mwasi na ngai mami bana mashimanga azali na Londres na pesi mbote pa ya mwana na ngai Esdras Wechombalama ona libiba mingi na pesi communauté congolaise nyonso ya Egypte mbote bazala na espoir aneza kona bango na pesi tous les pasteurs mbote na pesi ba mwalimu nyonso ya Egypte mbote na pesi mwalimu senga mbote na pesi baada madame na pesi batu nyonso ba ebinga na ba ebinga te na pesi ba mouvement mbote espoir les années. Merci beaucoup pour le compte de l'émission Lisolo Yakati. Nous rappelons que nous avions